année Oumelia, et na sepelera pour ndenge ba commission ko travailler moi noki tout mo sepela na moi pas ba poussa ni pena par rapport à musala ni nyango yo koloba na ba ingénieur. Non, c'est pas bon ingénieur pour passer à Sanzela oyo moi noki pour effacer biso pena olega par rapport à ton camera bamboutage awa basa sera moi noki au 2 ans. Ah, papa Trésor, le bas vérité quoi? Des aucun de 3 ans. Ils aucun de 3 ans. C'est que vous mêlez nzela o, vous mêlez. Dato bae, d'être ponanga na bae. Oh bae mais aux autres féliciter bango te pour babandi déjà kotonga. Ah, bon c'est que les boss va kimelani. Et loko nini sala po bango ba kima. C'est balia bambongo. C'est que balia bambongo ale ba. Est-ce bien tiens? Siko difficulté ni en bozo le kalango awa. Likamba. Zwa banda zando na molar. Tuna prinango okokima. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobezati motemeza temwe misale munani minga kolobezati touti musika esensa tokomi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati matoye yo kimiswe moni minga kolobezati motemeza temwe misale munani minga kolobezati touti musika. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous nous captez, vous nous suivez devant votre téléphone, devant votre ordinateur, devant votre type C, devant votre n'importe quel canon qui vous permet de nous capter. Yabiso Podcast, Yabiso Podcast, Namabele Nabino, Namabele Yabandal, Yabiso Podcast, Nakatia chantier, il y a précisément vraiment Bandal Molar, où ils allaient côté Bandal Molar na station place te musala ezali ko salama na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya longonia bato ba ko continuer ba ko sala musala ba ko sala vraiment musala wana vraiment na kati vraiment na mtema pe na sai vraiment na mtema ya biso podcast na mabele na bino ya biso podcast. Nous voilà ici dans cette commune de Bandalungwa, précisément sur Molar. On est venu tourner l'émission sur terrain. Comme vous le savez, que nous vous apportons toujours de bonnes humeurs dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Il y a ce podcast que le diaspora aime beaucoup suivre, le chaîne du peuple, le chaîne qui amène des innovations. Aujourd'hui, sans plus tarder, comme nous disons que la télévision, c'est le timing, le télévision est Zali Ngonga. Yango wana biso toye awana kati ya mabele to bino moko constater ndenge nini musala eko salama na sai chef de l'État akolala te na ba collaborateur na ye na gouvernement provincial gouvernement provincial national ba ko sala musala ba bazawana ba kolala te pona ko bongisa nzela pona ko sala banzela moderne. Bozali wana bino mo constater que tous en kati ya Bandal Molar nzela izali ko salama na kimia pe na sai na mitema na biso
tozali kokoba tosuki nanu awa tozali ko continuer pe to lakisa bino ndenge nini musala ekosalama na ndenge moko ya malamu soki tozali monoko moko na Real Nangai tokoki ko banda ko sillonner pona ko lakisa bana poto ndenge nini musala ya chef de l'État ezali ko salema mbweleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyoso kaka nde toyebisaki bino tozali na kati ya Molar précisément na bandal Molar précisément na Molar na 24 wana place te musala ezali kosalama oyo mokonzi ya mboka azali kolala te pe na bakolaborateur na ye na gouverneur Bumba azali kolala bazali wana na nzela bazali kotonga ba route moderne na kati ya ville ya province ya Kinshasa pe bazali kosuka kaka na capitale te kasi bakokende ntina ba province bino moko bokomona bokoconstater ndenge nini mosala ezali kosala kasi na mbala nsima avant esika ena ezalaki vraiment impraticable soki mbula ebeti bato babande kokoka koleka te mais na makasi ya mwana mboka Fatou Beton kwa tombolo ye wana azali kosala musala bato bazali kopesa ba ingénieur apesi ba ingénieur oyo bazali compétent pe apesi bango pouvoir pe apesi bango confiance ya kopesa bango musala oyo pona nzela oyo ya 24 nomoko boko constater boko mona ndenge ni bato bakotambola makolo kasi balobaka toujours pona bozala malamu pona bo réussir kobondima kosouffrir bato bakotambola makolo lelo bakosouffrir bakotambola makolo kasi dans 2 ans une année bakosouffrir lisusu te parce que kozala nzela moko moderne peza nzela moko ya bopipiliki babokundu banzoto pe kozala nzela moko malamu komoni papa moko. Bonjour papa. Bonjour papa. Nous sommes la télévision Yabiso Podcast. Moi je n'ai pas passé. Ok, merci. C'est pas tout le monde qui aime la télévision. Nous continuons toujours notre chemin. Nous vous montrons notre route 24 Molar de faire le micro-baladeur parce que c'est pas tout le monde qui doit parler, c'est pas tout le monde qui a l'autorité ou bien qui ont de mobilité de parler. Vous avez constaté que nous sommes vraiment sur Prince 24, sur Bandal. De l'autre côté c'est Ngiringiri, l'autre côté c'est Bandal et derrière moi c'est Prince 24, Lingwala, Boulevard, Kominakine, autres. Donc nous sommes vraiment sur Bandal Moula où la population se plaint à ce qui concerne le problème de cette route parce qu'on dit toujours l'évolution ou le développement du pays c'est dans des routes parce qu'à travers cette route c'est une route qui nous dirige vers Matadi, vers Ipen, vers Selemba, vers Bumbu. Donc c'est vraiment une route qui est vraiment commerciale, parce que ça réunit beaucoup des avenues, ça réunit beaucoup de communes, excusez-moi pour la tautologie, ça réunit beaucoup de communes, c'est vraiment une route qui est commerciale. Donc nous demandons aux ingénieurs qui ont donné la confiance de construire cette route, de faire vraiment plus vite possible et de regarder les délais parce qu'il y a la pluie,
ils peuvent aussi dire qu'ils doivent perdre 3 ans, une année, mais il y a aussi de conséquences, il y a aussi des difficultés de la route, il y a aussi le problème qui se passe dans la route. Donc on ne peut pas seulement les condamner et nous attendons, nous les donnons toujours confiance et de leur dire qu'ils doivent perdre plus vite possible parce que la population est en train de souffrir énormément. Ils font de grands trajets, de longs trajets à pied parce que ça dérange vraiment la vie quotidienne de la population. Et puis, à travers les barrières de cette route, il y a encore des mamans qui ont créé cette route de marché. Ils ont commencé, il y a le marché pirate qui s'est construit, comment je peux dire, qui s'est créé à travers de cette barrière, de cette construction de route. Il y a le marché public, marché pirate, de mamans qui en profitent encore de vendre des histoires. Et puis il y a des inondices, il y a des salubrités. Nous demandons vraiment à la population compétente s'ils peuvent regarder et puis s'ils peuvent vraiment protéger et garder cette route moderne qui est le gouvernement nous donne comme cadeau. Donc nous demandons vraiment s'ils peuvent vraiment le protéger parce que c'est une richesse. Si nous sommes même langage avec Montréal, on peut encore avancer pour montrer aux diasporas comment est cette route et comment les travaux de réhabilitation s'est fait. Lelo tokokende toujours na kati ya commune ya Bandal. Bonjour papa. Biso tozali chaîne télévision ya biso podcast. Lelo tolobaki ke tokita la mabele ya Bandal pona kotala ndenge nini évolution ya nzela ezali. Tokoyeba kombo na o. Comment on Timba? Papa Timba, ozali habitant ya Kotoyo. La Kotoyo. Papa Timba, okoyebisa biso banda babandi kotonga nzela o, esali déjà combien d'années? Bon, année Oumelia, on a sepelé pour ndenge ba commission ko travailler moi noki to mo sepela. Na moi pas ba poussani pena par rapport à musala. Nini yango yo koloba na ba ingénieur? Non, c'est pas bon ingénieur pour passer à Sanzela mon noki pour effacer biso pena olega papa ni tono kama bambouteage awa passer à ça mon noki difficulté ni yango bozo kutana nango na esika. Bon ezaka bambouteage na mwanzela pasi ni tolega ah pasi tabisi tolega difficulté ka yango wala. Ok, merci beaucoup. Namoni papa na msaza ya sima. Ndiri pas appelé na maloba pe akoloba. Bonjour papa. Bonjour. Tokoyeba kombo na papa. Die. Comme papa die. Oyo poza habitant ya Kotoyo. Na kango kona ni siko sa kopia. Ah ouais, ça cop Kotoyo. Banda bandi ko ya ça la cop Kotoyo. Nzela oyo babandi otonga ngo banda combien de temps? Tire. Ah, c'est va bien habiter. Nini kasi okoloba na ba ingénieur ba otonga nzela oyo pe na gouvernement. Ah, ba ça malamu fort. Les voitures pour ça dit c'est propre France pe na fort. Ça bien forcé. Ok, merci beaucoup. Nyomoko boko yoka boko landa ndenge nini ba habitants ba riverain ya Kotoyo ndenge nini bazali ko manyola pe ndenge nini bazali ko loba pona likambo etali nzela ena yango wana tokokoba toujours na manaka na biso tokokoba toujours émission na biso ya mokolo ya lelo tokomona bato nde bakoleka nde bakokima micro misusu bakoboya misusu bako ezaka toujours bon, c'est pas tout le monde oyo balobaka. Bonjour papa. Bonjour. Nyomoko boko constater pe boko mona ke micro baladeur ezalaka facilité kasi biso tozaka wana toujours pour accompagner bino toujours le meilleur pour accompagner bino toujours makambo oyo ezali à la une oyo hybride
tozali sur terrain ndenge nini tozali kosala misala na biso parce que misala na biso ezalaka toujours na photocopie te ezalaka misala moko original bino moko bokosala ndenge tozalaka na terrain ndenge tokomona ndenge nini mpe bato moko bakimaka mikro ndenge mpe yaka pe koloba bino moko boko constate yango boko constate yango bokuzo mona bino moko tozali tokomi sikoyo kote ya station ya Molar bino moko boko mona tomoni bato awa tomoni bato ya moto bato ya nini pe bato ya ndenge na ndenge bango nyonso bazali ko. Bonjour Ndeko. Bonjour maman biso. Tokoyeba kombo. Kombo na Mwanza. Papa Mwanza. Ovandaka koto yo. Navanda na kankokolo. Na kankokolo. Tiko awo yo salani. Na eko lukambongo. Oko lukambongo. Na boyi koyiba na sala vina nga ngoyo. Musala nga matiti musala na mboka oyo. Tokemba pa kozanga. Tala papa songo ba sala. Ba cité ba kima na bambongo. Vina biso via pasi. Hôtel biso ba mibali. So simbi shirt bakangi yo. Musala na mboka oyo te. Mais on a le bain. Ok, merci beaucoup Papa Mwanza. Papa Mwanza pa bakisi pe moko pe ya ba difficulté moko pe ya makambo parce que aboyi na ekuluna alobi ete tenga ifoluna sala musala na makasi na ngamoko etant que mobali na luka na mayele pe makasi na ngai moko Papa Mwanza abakisi biso eloko moko toko koba toujours toko kende toujours na kati ya manaka na biso ya mokolo ya lelo toko mona bato pe tozali ko kende toujours na manaka na biso. Ndeka na ebisaki bino na ebandeli tozali na kati ya commune ya Bandalungwa précisément na direction 24 pe Molar toza vraiment na station wapiete bazela ezali kokende kasi eza la population mosusu bakoloba kenzela ezali kotambola malembe mosusu bakoloba kenzela ekotambola mbangu mosusu bakoloba ete bakosala malamu mosusu bakoloba kite bakosala bien kasi tokomona tolingi tozwa ba interview to ba propos ya ba population oyo bango moko baza ba bénéficiaire mpe ba riverain ya esika na pe bazali ba bénéficiaire ya nzela oyo ba kotonga route moderne na makasi ya président de la République démocratique du Congo Fati Beton Mukwa Tombolo Paxela sous 3x5 et puis na makasi ya gouverneur Daniel Bumba Mbaki pe na ba collaborateur na imanso o bazali kosala pe na nzela pona ete tozwa ba nzela moderne kasi wana ezali oyo biso tolobi kasi oyo population pe ba bénéficiaire ya esika na ba koloba nini pe tozoluka to interviewer moko na moko soki tozali monoko moko na réel na ngai tokoki ko tambola to mulakisa bato ndenge nini esika na ezali. Bonjour. Tokoyeba kombo na yo. Kombo na nga Trésor. Papa Trésor, ozali habitat ya Kotoyo. Bon, nga navandi na Bumbu. Ovandi na Bumbu. Tokoyeba banda bandi kotonga nzela oyo, et ça déjà combien de mois? Oh 2 ans. Oh 2 ans. Ah, Papa Trésor, le bas vérité quoi? Ezokende kutunde 3 ans. Ezokende kutunde 3 ans. Sike kumeli nzela oyo, kumeli dato baye. Ndetsepona nga na baye. O baye mais ozo féliciter bango te pour babandi déjà kotonga. Ah, bongo siko liboso bakimela nini? Eloko nini sala po bango bakima? Se balia bambongo. Sike balia bambongo, ale bakima. Eza bien te. Siko difficulté ni na bozo le kalango awa. Likamba zwa banda zando na Molar. Tuna prix nango okokima. Ba prix nango eza ba combien? Na moment eza 3000. 3000 francs net na dollar ba convertir en combien? 1 dollar? Bon. Tochaka ba 2 dollars hein. 3000 francs na dollar eza 2 dollars. Eza 2 dollars. Tochaka ba 2 dollars.
$2 car pour le transport. Pour le transport. On est ça pour le transport. Bon, l'on zando tisse les mbao. On fout à combien? C'est que tu vas dépenser combien? Bon, dans la ville tisse les mbao, faut dépenser par 5 000. Donc 5 000 on se te convertir en $1 et cause à combien? Bon, bah $3, $4 $3, $4. So yo go yebisa na nani ba autorité na biso mingi. Le Camboyo faut que landelango. Pour boeza bien te transport ezalaka na prix nango fixité. Prix nango fixé ezalaka te. Fezala na prix fixe. Pezake to ebike kolonga selemba tiboye to futaka autant. Kolongwa chibango koma uzando ezana prix nango mais biso yebanaka te. Okoki kofuta 1000 francs, okoki kofuta 2000, okoki kofuta 5000. Prix nango fixe ezate. Molar bana victoire. Oya soit selemba okende soit ma campagne. Prix nango fixe ezate. Donc pour nanzela oyo yo skoko yebisa bango. Pour nanzela oyo soki baliaki bambongo. Soki baliaki bambongo ke pe nyoko maka boyete pasala musala. Basunga biso pona nzela oyo ekoki kovanda ka boyete tozana biloko na biso nyonso sima ya biso moko mai na biso moko siko pele ya tambo ya likanini biloko libanda eya awa tanto eza bongo me biloko libanda eza biloko libanda te ya biso moko ya kosomba te sima awa na bakongo eye awa nde to banonyo kwa maboye tokono kwa matia soki bazolia bambongo bayebaka pe peuple ke azonyokwama peuple azonyokwama à part lingala lo ba sula ni bon à part linga bon pona nga na yebi lingala ya pala nde kongo nanga na yebe est-ce que ko yebisa pe bandeko na biso bazana ki kongo ba pagi na muna bwala ya matadi ya songololo o ba kolanda biso pona nga na yebi ki kongo ya biso batando oyo ya makasi wana pesa yango bon munu botieri mamu mansila ibu o baba letina badiri mbongo baba ministre badiri mbongo baba na badiri mbongo mais bazande beto tutamona passé tutanyokwama ke mamu ma transport mamu makudia mamu mamengi tutamona batuyokela passé batusunga baba wake kongo bawa baka bawa ko bon kisego kimambi ko kamuno mamu mamengi tsukini kakakani. D'accord, merci beaucoup. Tokoko ba toujours na katia. Tokoko ba toujours na katia émission na biso ya mokolo ya lelo tomoni papa muso abonti azota la biso. Peut-être azape na copé ya kobakisa pe. To éviter. Au bien moko boko constater, je n'ai rien ajouté mais c'est que ça va mal. C'est que ça va mal. Donc, à un moment donné, à lobby, peut-être ça sûr et qu'on l'andelaye. Donc, on lève l'andelaye. Donc, je préfère me taire. Donc, papa a préféré à cette heure parce que peut-être ceux qui à lobby, à koloba mabe makasi. Oh, ok, ça sûr et qu'on l'andelaye, peut ça sûr et qu'on kipe côté laye. Kolakisela ko tambwisela ye ko talisa manduki varié yangwana lobby était je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à dire. Quand on dit toujours qui n'a rien ça sime, c'est que azo asime oyo nyonso e koya na ya mabe na ya malamu. Donc il fait que asime donc koba toujours na kati ya manaka na biso toza toujours na kati ya rond-point molar toza na ba station mibale na ngambo bo station Kobin na ngambo bo station Indienne na ngambo na sima liboso na ngai ezali 24 tokokoba toujours na manaka na biso no moko boko mona vraiment biso tosalaka toujours biloko oyo eza original pe tozaka sur terrain biso moko pono bomonaka topesaka toujours original parce que photocopie ezalaka te topesaka bino toujours le meilleur sur terrain biso moko tokitaka wana pe tovivraka bomonaka ba difficulté ni to rencontraka yango quand nous tournons nos
produisons vos émissions pour vous satisfaire. Il y a des difficultés que nous rencontrons parce que nous vous aimons. Nous aimons toujours de vous donner des histoires de sur place. Bonjour météo. Kombo na yo. Kombo nanga Amos. Papa Amos oza habité. Oui. Okoye bisabiso ata historique muke ya isika ina. Ko awa tozali na rond-point Molar. Esiko wapi la plupart ya bato pe ba fréquentaka ngo mingi. Même pe mingi tozu. Kasi banda bandi ko tonga nzela. Et ça déjà combien d'années? Bon, banda bando tonga nzela et ça nano une année te. Na mona plus ou moins 8 mois ou 6 mois ya ko tonga banzela. Année ou 8 mois ya ko tonga yango. Kasi nini okoyebisa ba ingénieur ko ba ko tonga. Pas le local na webisa bango que en tout cas tozo souffrir quand même na ba transport. Et sengel bazala rapidité à kosala musala parce que tant que tozoni okama l'ingénieur bazo finga mateme bato bazo finga mabakonza mboka. C'est la raison pour laquelle esengeli bakonza mboka pe batia bango pression basilisa misala baosala na bango misala ya bien nzela ya qualité bazo sala mais malembe nde leki. Mais étant que Congolais, vous avez un élo comment on peut accourir ça? Bon, étant que Congolais, vraiment, tout l'ingana no mboka na biso. Même l'environnement, tozo vanda et sengeli tout linga yango. Parce que ceux qui tout lingi mboka na biso te moto ko lingango na place na biso azate. Donc ingana linga mboka na biso mingi. Yango na pe na zo senga na bandeko mususu. Toza la pe na bolingo ya mboka na biso. Tolinga mboka na biso. Ok, merci beaucoup papa Awuti Koloba. Ba ingénieur bosala musala na lombango parce que tango boko sala yango na kidoko eza bino nde bozo finga mate kasi ba autorité pe ba konza mboka nde ba ko fingama parce que ba koloba ke bino nde bozali ba konza mboka nde bazo kendisa musala malembe kasi nakati ya makambo ya musala oyo na ba autorité na ba ingénieur na population biso nyonso tozana part nakati ya musala ena biso nyonso tozana part parce que bango pende eza boye peut-être mvula ezali kokata musala peut-être contrat bayokanaki ezokendaka vraiment malamu te peut-être bayokanaki na 100 mais bango bapesi bango 20 bapesi bango 50 wana pone ya lisusu po bafuta batravailleur peut-être ezobima te peut-être ministre à finance peut-être kasi ezali dossier à suivre oyo foto kende jusque na source pona koyeba pourquoi musala ezali kosalama malembe et faute ezali na ingénieur population to l'état parce que baso quoi c'est la kaka l'état qui l'état ezali kosala musala mabe l'état kasi tozo lukato yeba vraiment à la source qui est vraiment le vrai source ya lanterne ya musala ena parce que to comme on appelle du sousou 40 babongisi autorité population azobwaka ba chasser azobwaka bosoto azobwaka ba nini kasi ntango mvula eyaka ekitisaka chasser te ekitisaka bidon te kasi biso moko nde tozo polluer lisusu bisika na biso tozo polluer lisusu banzela na biso kasi ezali bango bazali kosala musala kasi bazali kokweyisa bosoto te kasi biso moko population toko kweyisa lisusu bosoto wana toko bwaka lisusu biloko wana toko sala vraiment makambo mabe po na tozo koede bango te tomoni papa moko azoleka. Bonjour papa. Tokoye bakombo na yo. Kombo na ngai Josué Kayembe biso tozali ya biso podcast lelo ya mabele ya bandal précisément vraiment na kati ya Molar. Est-ce que vous allez natif ya côté oyo? Pardon? Vous allez habitant ya côté? Naza habitant. Ah te papa possible cela pour les toxiques te papa. Mais oza congolais. Oui, naza congolais. Mais okoye ba quand même historique ndambu ya sika oyo. Non. Non, oza
naza congolais molar ndeza boye mutu nyonso foyeba nga naza ngiringi naza mwana ngiringi nakoli mingi na bumbu siko na koyeba mais eza nzela oyo elekaka ntango yiso ntongo midi pokwa oyo olobaki naleka molar te koleka molar oui toleka mais koyeba historique ya molar en tout cas naza na mwa difficile mais kasi nzela oyo banda bandi kotongisa dia combien de mois bon en tout cas nzela oyo depuis bandi kotonga esali mois te esali presque une année na quelques mois une année na quelques mois siko pona yo eza faute ya ingénieur l'état bon omoni l'état akoki kopesa awi kosala keno musala ekama soki atie suivi ezali te to constate musala oyo elalaki mingi elali mingi bon je n'ai pas compris ndenge nini babandi koaccélérer c'est que soit bazwi mwa pression moko boye nde ekomi kosala keno musala ebanda kotambola boye ndenge ezotambola tosepela mais ndenge elalaki wana tuka tozalaki na baregle ebele ezalaki ya regle ebele mais sikoyo tozoloba keno faci beton tozomona babeton esengeli ezala bisika nyonso mais omona babeton na banini badelestage omona awa kuna sikoyo ta mbula ezobeta ezosala vraiment donc inondation moko ya makasi tala nanu yo moko na minute oyo ndenge bamituka olekende kobaluka vraiment na destination yango ezali kaka kobaluka awa na station monte ke ezopesa pena mobulu donc ofo musala pene ya accéléré makasi donc ti tokota na janvier 2026 c'est que nomoni ke nzela ofo efungama pena malamu mingi. D'accord, merci. Message non Yasuka. Te message nanga Yasuka en tout cas peuple congolais chef de l'État to soutenir pendant la volonté vraiment politique ya ko faire développer mboka na biso. Donc esengeni na biso to sala vraiment to za la pena ini to za la bomoko po mboka na biso keneli boso to céder place to céder et place na banguna te po ba infiltraka biso ba ya toujours po na koluka ko domina ka biso po na koluka ko bomaka biso ko massacraka violaka ndenge mingi te soki tosali donc tosali biso nyonso surtout derrière chef de l'État peuple uni donc ekozala mpasi po monguna ayeba vraiment pour na couper pour na infiltrer biso. Étant que Congolais citoyen de père et de mère, message nini fort au copé ça pour na bande ko la biso bazana est pe ndeko bande ko la biso o bazana ituri o ba uti ko zwa sikoyo. Te nous avons vraiment na ko compatir na bango makasi mingi bazali toujours de cœur. Toza ko porter bango toujours na mitema to bonde la rapé pour na tina na bango pour que non kimia vraiment oyo mokonzi mboka akendaki kosigner accord de paix durable ezala pe moko ya baventure te ndenge elekaki na barégime elekaki oyoka pe moko ya bafantaisie omona après une année 2 ans 3 ans oyoki lisusu se répéter donc c'est que tozolenga sikoyo bandeko na biso d'abord ya est en général donc bazala facilité ya komanipuler bango na banguna po sikoyo tantango bazomanipuler bango bazokota ole sikoyo ba yamba bango bien bazala ko sécuriser bango par contre bazoboma bango bazovioler bango pona nini bango moko bazali ko fungula matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati touti mosika essentiel tokomi linga kolobezati ya kolo kaka nde tobanda koyebisa bino na ebandeli toza toujours na mabele ya bandal précisément na molar na place na rond point vraiment oyo ezali molar ekanisi na ngambo na ngai loboko na ngai ya mobali ezali ngiringiri na loboko na ngai ya mwasi ezali bandal type molar toza vraiment na kati ya rond point wana na rond point molar wapi ete population ezali konyokwama vraiment na makolo bakobele la bango molar mais bako sukisa bango na station molar population e ko beta makolo ya makasi banda station molar si na kati ya molar na parking ezali vraiment malamu te population ezali kolela pe ezali ko se plaindre na yo senga municipal pe bako senga na ba ingénieur oyo bazali ko sala musala
basala yango na lombango parce que population ezali vraiment kotambola makolo kasi to koyeba te foti ezali na ba ingénieur to ezali na population kasi population yango pe bakosenga nzela kasi kaka na même nzela wana bakobwaka lisusu matiti bakobwaka basalite bakosala makambo ya bosoto donc ezali vraiment malamu te yango to kosenga vraiment na autorité municipale tango bokopesa mosala na ba ingénieur to kopesa mosala na bato kasi faut kosala suivi parce que eloko eleki suivi ezali te tango bakosala bakokata misala population konyo kwa makasi route oyo ezali route moko oyo ezali commercial esangisi pe e réunir vraiment ba commune ebele soki tokei na ngambo oyo boye ezali lokola tokei na Kitambo tokei na Bandal Bisengo Bandal Chibangu tokei ti ma campagne tokei Ngaliema tokei na Bisika ti ekei ti Ipen tokei na ngambo na ngai boye ezali Molar tokei Bumbu Selembau Ipen ekei ti route Matadi tokei na sima na ngai ezali ti tokei na Lingwala na sima na ngai ezali Kasavubu ezali Kalamu ezali Limete tokei nango ti na commune na Kini kasi tokei na ngambo oyo donc ezwi biso Lingwala ezwi biso Gombe ezwi biso commune na Kini ezwi biso Barumbu pe bongo na bongo kasi ezali route moko oyo ezali bloqué population ezali kolela bazali komata bazali kotambola vraiment ba distance ebele na makolo bazali konyokwa makasi ezali kosala kasi ezali population mosusu bakofinga ba autorité municipale bakofinga ba ingénieur bakosinga bakoloba na ndenge kasi population bakolela bakosufrir basengi na bakonzi ya mboka basengi na gouvernement provincial na bourgmestre oyo ya bakomi na bango pe basengi na gouverneur baye bakotalela bango likambo basengi na ministre infrastructure basengi bango ete baye bakotala suivi baye bakosala suivi ya nzela ena nzela oyo ezali ko réunir bato ebele ezali nzela moko commercial ezali nzela moko base makasi oyo ekangi e réunir pe ba commune ebele ke ti Matadi kasi bakosenga soki vraiment bakozala vraiment na motema ya pe na nini na pe na mobilité ya kosala suivi pe ya kolandela na nzela oyo parce que soki balie mbongo ya moto nzela babebisi to banyokoli pe population ebele banyokoli population ebele ekonyokwama yango tokosenga na bino tobeleli vraiment na autorité compétente tobeleli na ministre infrastructure ministre finance ministre ya affaires étrangères pas ministre bongo na bongo baye bakolandela vraiment na likambo etali banzela parce que nzela nde ezali développement nzela nde ezali kita ya mboka na biso kasi na nzela nde biloko ya malamu pe makambo ya malamu eyaka parce que na nzela nde biloko commerce extérieur pe intérieur nde ezalaka na kati ya nzela yango bakosenga population pe autorité bakosenga ete toyeba vraiment kosilisa nzela ena ke ba ingénieur boyeba kotonga yango na lombango pe boyeba kosilisa yango na lombango pour que population e bakosepela pe bakozongela lisusu na activité na bango mason yango wana tolobaka toujours que les bonnes choses ne durent pas touti kolakisa bino nzela ya route ya 24 tozalaki na Molar bino moko bomoni population ndenge nini elobi na micro na biso bino moko bo sentir basi population ezali nango bino moko bomoni ete population azali koloba na pasi na motema azali kotambola ba distance ebele makolo azali konyokwama azali kosenga ba autorité compétence baye bakotalela bango baye bakosala na lombango na likambo etali nzela ena nakoki kokata émission ena te sans pour autant ko remercier du trio oyo bapesa biso confiance ya kozala liboso ya betando ike na bino liboso ya bilili na bino mpona kobimisela mpona kolobela bino na likambo etali nzela pe découverte bino bayebanso bosutenaka biso bino bayebanso oyo bolandaka biso bopesa biso confiance bopesa biso fidélité na pesi mbote na baboss na biso le trio Malundama Yannick Malundama Jekin Malundama, Roland Malundama,
mama oyo mama ya motema sai motema malamu mama oyo azalaka wana toujours pona kosambela pona bato pona ko aningaka kolela ya ba orphelin te mama Matuila Lorachou boss ya mwasi ya boss lai na pesi matondi na pesi ba concert pe ba confrère na ngai o bazaka wana toujours pona ko ebisa ngai pona ko soutenir nga pona ko pesa nga ba remarque na moni mama Brida o na benga ke ya bodo na moni Elmara la Maradona de la presse na moni Zamba Zamba na moni Héritier Wata na moni Josué le caméraman de luxe na moni Jordan le caméraman de luxe na moni bino banso boye bingai pe bino banso boninga kangai soki mokonzi nzambe azote ngai na bino tokuya mokolo oyo ezali kolanda ciao live ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani